L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu! Feu! La paix est partout, Bandeko Bolanda Rabiso à travers tout le Bella-Vie officiel. Merci de votre fidélité, confiance. Bolingo Nabino à travers Bandeko Yabino. Plaisir encore le long Nazo Yamba. Ya Kuyalo. Mutunanga Kala ya Tongo. Ya Mutunanga. Boni ya Kuyalo, Nicole Belé ya Boni. Malam papi bien tout le Bella-Vie. Kishasa Pamba Pamba. Ande amuketa to abana kunati. Yo banga note babiso ke Kishasa mi on mi collabo. Te lokuta. Bo ke Kishasa ko yo ba ka motende. Collabo ezala dene ka ko collaborer. Ko sola pona mboka. Ya mabete. Babio ke Kishasa siko ba ka ngote poani. Ah bakanga te. Ozo bima ba zo kangote ndende. Te lokuta bakanga na bonte. So bakangi ose ko ketumbula batu oke kota makambo ya batu wana bakango ka so pona boza mona Congo zongi mboka nona tokanga. Voilà, moi je crois que Bandeko Bolanda Biso, Nana Yakouyalu, merci na Bandeko tout. Merci à la grande équipe à tout le Bella-Vie, Washington, 4 fois prêtre, merci Nayo, Eric Chimano, Capelage Authentique, puis aussi Agostino, Massosa Papa Social. Combat en combat RDC sur place, parce que pouvoir en aux pour diriger France, aux pour diriger ceux qui aux la terrain. Yakouyalu boni ba voyage et puis boni activité. En tout cas, bana poto na pesa bino ba mbote mingi na kanisa ndeka otuni ba activité zo ke na ngo malamu balembe malembe. Ils qui bien ba voyage pe en tout cas ça va. Congo dans toti lande. Congo dans toti lande makambo. Donc Congo dans toti lande makambo ko. Mais félicitations obi ki na moni quand même au travail trop na Kishasa, félicitations hein. Makasi. Au travail trop bien vision na yo, moi ça m'a fait plaisir parce que dans la zone bah que bon yo na Kishasa au monde ino nini. Est-ce que pour na yo message yo biso to ganga ganga chaque tongo chaque bouton et comme marathonne. En tout cas tuninga motuna mo malamu makasi. Po au monde to bando ganga ganga ka awana kanisa biso to yebi ke komba na biso po biso ngana combattant titi. Komba na biso ezala kabila dégage. To bande ko ganga ganga to sala ba réunion kutana to sola pona mboka. Mais ce qu'on dit ezala ka mo zo sola mboka ngoto balobi ke bon mwana mboka komi na mabele. Na baitoni atana mabele to ketana makamni ele kana mabele na biso. Do yonga na kindeki to ngana komi na Congo. Na moni pasi ndenge ezali na kasene to zala ka na poto to ka histoire ya bakuluna batsaka bato ba mal à l'aise okene bo babenje osaki bakati olobo to yeba histoire ne bangisa bato makasi siko ngato na komi kuna na banjo fréquenter siko bana wana na olinga na yeba bana oyo balobaka avenir ya mboka ezaka jeunesse mais comment jeunesse na biso eza foutu comme ça siko na yo comparer par rapport awa pe to mona ba awa to mona ba resto du cœur ezalaka exact que président Macron ou bien Jacques Chirac ou bien bango basala ba nini wana ba association na ba ONG wana ya ba resto du cœur na mona ke ezaki moto coliche moto azora makanisi ke ezana bato mosusu nde bafuta banda ko ba possibilité na bango ko karaté pe na po ba lia pe na malamu pona nite na sala esika moko boye ko sunga bato o akokite akinezwa ta mo iloko ko lia siko ne ko ta ba biloko na nsesa na ko biloko gouvernement te moto fasala na yomona ke biso moko pe atanke ba peuple to zape na charge moko ya ko apprendre pona to aider pe na moi mokie siko na tende to bondi komba na biso na poto pona ngai ya ko yeba kembisa na sina lobango na mona ke combat contre zo bunda on est aussi là on bien té so on ça la combat bien il faut qu'il t'a monter la keloko ni zo le kana mabele na ngaponde na ya ko bundela normalement combattant azali moto ça la combat na bien et non que pas zo ngamboka ni ba ke no boma ye ça la combat na cause est juste bundela cause est juste moto boma azate mais so comment ça la combat na zo bundela so cause yo la ki na combattre est-ce que comme makambo ngato na kina Congo na moni loko nini ba so ba souffrir attend que ngape na ONG na biso ya Congo dia totila ezana Kishasa to wana ba papier nyonso auto sitoza ba papier nyonso ata loko monte eko déranger biso to ziba jeune nyonso na kati ya na chango o laksa ba image na chango na Selimba nalandaka très très bien. Oh nini
nini soki bakisi ngana boyi baboma ngai nakende peti boye donc on dirait esika bakendaka bazalaka mibimba po majorité ya peuple congolais azali déjà ya kokufa sanka yebaka kufa déjà oza na mokili movivre on dirait tokufa na yo po moto aokalikile yo aza te siko kongo ya totila eye po epesa valeur na moto azomimona ta bozomona na zalaka nzoka azozalaka te mais siko kongo ya totila ozongisa molimo na yo ke ozalaka na kati ya mokili oyo eza te ke biso toye na makanisi so omoni tatouage omoni olobi mama wana ya batatu ya bamystique ya banini tatouage nanga esignifiaka quelque chose ezali bavaleur onga na defandaka na dekoraka ngo ezali tina elongi na bosala nanga yango donc ezali marque tatouage eza lolenge bakoko na biso babanda kotia banzoloko omona motu so apesi nzoloko koto okutu ti lelo na bamboka mokutu lokwa banigeria donc esenga fo ekota déjà babiloko ntango ekota kuna mpe baosamba moko labour ntango ekota kuna basali deuxième labour se tosisi kolona koto toke na ngambu wana kuna donc semaine oyo kaka fo tosala effort po depuis toyaki tosali presque 5 jours tokobimaka alobi donc eza mpena mwa pasi vi koto fo yebela yango fo mesana nango soki omesani te okoka meme mpa kolala mais tozosala yango mpona toyebi ke lobi mwa babénéfice moko ezala basouvenir ekezala yango moni ke tozotia corps rangé vraiment mpona mabotali bamisala yango mpo yo mpe lokolo oza kuna osepela en tout cas matondo ozaka la pasi ya mai na quartier molende donc soki oye avolenda kaka lelo bayeli biso pompi batieli biso mai ofele De toute façon, donc na Tchango, na Selemba, na Ngaliema, na tina na Congo central. Tozu ba gêne à souffrance. Tobi total nano est-ce que lo connaît ezozanga pona bango po bazala bien. Nde toyo komona ke mingi o ezo causer na ba gêne na biso wana eza mingi eza nzala. Ozomona nzala na bango ezotia bato ebele na problème likolo nzala oza na risque mo na poto kita na poto outi poto kiti na Congo otambola surtout na ba cité o ya pasi no otambola ba quartier o eza na pasi makasi bakokata yo bakosolo bo babendu eloko boy mais siko ba biloko na biso to na poto to benga bato ba combattant to bundela mboka to ko bundela mboka na politique c'est bien mais faut tout à rappel loko ni ezo soit to solo la bien ke to yoka na biso nyonso awa na diaspora ba diaspora sala makambe ebele na la diaspora et edaka bamboka no soto ya nango ana bapoto ya Afrique ba africain mingi baza ba yebike mboka na bango souffrir ba yokana na diaspora ba sanganaka ba yokana ba sala ba réunion pour na mboka même ici ata ya des bateaux ba sala combat politique mais ça pe na moto ko sala pe combat na pona ko éviter ba biloko mosusu ezalate uzuka ke bana mo baza kuna ba kuluna mais soko lo boke aider bango longa kuna tika bana wana yoki pe bana na podi bana na baza ba assassin mais bana yo finga basassin soko ze ba ko bundela mboko na ndenga sote basassin na ba bima petit na kata ni bota na yo mais mi kutu bana ba poto ba kansa ba mboko batinga balix na ba mibali ba ibi na ba hotel basiko ko ba basassin donc bana so ba benga ba basassin bana wana pe bazana bakati ba famille na biso ba kuluna bazali na ba famille belé kuluna sa koma donc yo mwenga na changer ki komba na ngai siko bato ba loba ke so okiti na Congo nécessairement il faut ka bakanga yo saboni bakango pona ni okiti na Congo okiti yo bundela mboka yo ko kita onyata mabe na yebiso ke moto bundela mboka en tout cas débité so la ono bundela ka awolo ba lo ba na biso papi gen to yoka biloko wana biso nyoso to yoka biloko wana ke so okiti na Congo fo ba ke no kanga yo siko to okita na Congo so mona ke mama nga na pesi passeport na passeport na ko mona nga ya ko ba kembisa eza na bato ebele basana ba passeport na ba kombo kutu mususu ba bwaki la bangunda ke o be ba yebi na ngo mususu menga passeport na nga ya ngo kombo ya ko ya lo ba pe bele ba lo ba na ba télévision ba pesa ba kombo moko boyi ke o nga na komba
avec comme moment ya mayuya siko tant yo qui topesa passeport ba tanga mi to kaka OK bana passeport no tango kita ba ngata na kita na pesa passeport na batali passeport bazon singa passeport na leki nga kishasa na kina weza mboka nanga na na mona te yo zana mopandi po ba yebi longi nanga ba yebi pe na lobaka po nga na loba makambo no satira attention landa weza te ko na loba komba moko kaka na loba po to kansa batala moto monte na koma po tsa mega na atala histoire moya eleka na poto neti so sala ngano boy mingi ba otala biso ba bata poto o mona po fo vana na komo comprendre que makambo be to sala na diaspora ezala po na biso na diaspora mais yebisa moto azana diaspora on dit moté oh so bandi mate pon na yebite so babanga non donc na pour mona que message comme on comprend moi na faut que ne komo pour comprendre que ça message est pasaka te ezana baba message na biso ndenge pasaka pa ba mikondi o mona ba to ba kokaka moi ba mega pe akolinga kazo moi tana eta mususu pe déjà pas bidule bi Congo ezamboka motema occupation eza bien na Congo même atanga mona auto sala puis de ceux comme des mois na Congo mais pona vanda natala eloko moko bopanda 10 minutes na tante o mona loba koza na ko boy fatigué mo vanda noka na Congo zuka ba mega na otika ba nota ba n'importe quoi le kana YouTube ngai na Congo na ko vanda 10 minutes na ta makambo zo le kana na diaspora bien na ba YouTube donc biloko totalaka awa auto salaka eza biloko abato batala ngoka bata poto le balelo pour yo bilan, c'est-à-dire bon, tous on gagne maté, tout chaque 1 an. Bilan ya combat pour yo na 1 an car pour yo. En tout cas, nga po nga bilan wana kutu donc nga po nga eza penelo moko ba bandela zéro. Il faut ba bandela ba vendre ba yebelo ni ba osala bien. Mais qu'est-ce qui ne va pas au juste? Pourquoi baza ba hypocrite ba ona ba baza ba hypocrite baza ba bolingwezati siko ba osana ba combat bien te. Okay. Pour combat so bibo bundela mboka na bino mona fubo yo kana nani fubo yeba na eloko nini obolingi po bo bundela mboka na bino malamu soki bino na bino nde bazabo moko ta ko bimisa ida malamu do bazana na kati ki fanatisme ya makasi omona moto bobo abima mona baza fanatique ya moto wana est-ce que yo oza combattre pona Congo bi combattre pona kingandi moto do bazana ki fanatisme moya baona bango clan wana ba donc on dit basala sou komana ba pona Congo te ba comment ça komona boka pona biso ba to ka ba otala ba téléspectateur ya ndenge yesko mona ngi ndio yozaki na Kishasa parce que yozaki na soulèvement populaire et ça matin et ça matin et ça matin comment vous était pardon et ça matin comment vous tous sur le thème non ça attend naza na temps yo na bito ozo sala combat mais pendant le soulèvement populaire papi gel kasi biloko ngo to loba te to ozo lobele loko fo kitana na makambo tika no ozo bolingo tala na opposition o merekili na note zonga na no simotali na no skula bando kimila ndeni yo telemi ka mambo ko soulèvement populaire OK na bana déjà bana banda loba mongo na zabunda na obima voilà je crois que ngaza na Kinshasa na lancé un message parce que moi j'avais compris que ça va pas comme si on dirait un message na biso ezosuka oyebi na yeko sala statistique ya bato bele batala tolo bela vie bele baza bata Kinshasa donc kawana eza bon bata Kinshasa on ya kuya lobi mingi ezaka bato baza na moi ba possibilité na bango mais à part ça en tout cas 14 heures bato ba aller en église 16 heures bato bandi bar ti mais tout le cas stratégie bolingi na binote ngala olobani to vanda biso ka bo alors ya kuyalo Congo diantotila bana obenga nini bana Congo diantotila projet siko ezani bana Congo diantotila na pesi bana Congo diantotila nyonso bambote bisika bozali po biso osala groupe bana Congo diantotila ba opena ba soutenir projet baza tellement bilé bana Congo diantotila oyo nyonso tozana baona kati ya tobenga ngo ndako na biso ya nzo ya mbote ya mayele ya boyekoli ya kuyela pesi nyonso bambote donc biso na Congo diantotila ya kuyela zoki makanisike nde kaka to moni na mboka na zone ezokende tonga na kendeki na 2000 combien na kendeki Kinshasa avant ba confinement to 2020 Ton a 2020 avant le confinement, ça ne va pas. Par rapport à Poto na Congo, non, boété, to koki osala quelque chose. To koki osala quelque chose na mboka oyo. To boyi na biso te po bato balingaka to sala kaka vidéo moko bien, photo finga kaka ba politicien ba gouvernement zo sala te. Bon, wana
ata na lobby bolelo ba osala mote ponga na lobby mais ce que biso moko ba diaspora oyo ba congolais diaspora to koko sala quelque chose so toza uni ndenge ba diaspora ya ba sénégalais ya ba nani ba sala ya ba to ebele kuna kotanga ba kongo ate ba sala ka ba yokanaka eloko nini sala ka pona congolais azanga confiance na ya eloko eza malamu omoni congolais ya ka eloko eza mabe so ka eloko mo idemo eza malamu ba bamba idemo mabanga ba ko lukelongo ba reso ba ko finga ngo alingi yo kanisa ka ndiya zo kanisa tant to ke na 2000 na ke na 2020 Nathalie n'est qu'aux hommes makanisi ya ko aider ba jeune oya ba jeune à souffrance n'est ko na ba lokuta na bango malgré que ba tebele ba kenda ba lela bango ba mbongo na likola mito ba na ba kuluna ba sala ngo ba mbongo ba zula ba sala ba association ba zo ba mbongo me ba na ba lia ngote mais ba zara ba se méfier ka pena ko yamba ba po ba na ba banga na ba po ko yamba ba to ba biki ozo profiter na biso mais ngato na kendeki en tout cas ba na ba fungulenga maboko na kutana ina bamo to na bandi ko yoka ba na lobi mais bana o ba za souffrance moko eloko mo eso boma Congo susu moko eloko boma Congo eza yango même atata omodo batindi bango so ba kesa so ba mbila ngote nini bana wana bazali eloko moko ezo botama ba ko sisa ko kanga mopepe wana ti pona ko sisa ko kanga mopepe wana na oteko loba no makambo ya ba kolishi basala ba nini bana na mingi ba boma na kesa pona nzala même atata azanga misala mais loko numéro 1 ba kata na ba yiba ka ba boma ka ba banzela ba bima na buto po bazanga sabato kime eloko numéro 1 ezana nzala toyebi ke zamboka mais soki koto basala yango pona ni biso to ko sala ngote na mboka otona ba nokanisa ba biloko wana ke to meka ko sala ndito ko sungela bana o ndito na yaki na ko tanda idée na ngama kanisi na Kongo na bana Kongo de totila ali bana Kongo de totila ba accepter ndito ko sala sikoyo groupe to bengi projet ndiko tuni projet na biso ezani siko bana wana mingi ba kote bonga na kendeki mingi zaki ba côté au mingi esika passe ezala makasi mai ebimaka te ba série ba saison sèche nde mvula ebetaka te bazangaka mai basengaka biso ba fourrage yango tosalaki ba fourrage côté wana tosali déjà fourrage toza un fourrage moko na Selembao na compte ya Kongo de Totila tamso bato balobaki ozoloba no salaka toza na fourrage moko na Selembao toza na deux fourrage na Ngalema. La vidéo nango ezali to ana deux fourrages na Ngalema to pesa mai isika bato bazwa mai isika bato bazanga mai wana nyoso makambo ya Kongo de Totila et puis ya kuyelo akendaka na mboka mo na Congo central na mboka na village na komona masengi ba na école te village mobimba ba uta musika po masengi kangama na mboka mo babenga kipakasa ezana masengi eza musika même ata 2 heures de temps en marche pour komana kipakasa donc bano ba parents na ba balinga quand même ba kende classe ba uta masengi ba kenda utanga na kipakasa 2 heures de temps musu mwana zana 5 ans fa beta 2 heures de temps na makolo akende donc kuna to kenda na bisoka to soma na bisoka place normale pour to soba to sala nini école ya Kongo de Totila sikoyo nde sika to kenda siko na projet na biso rotonga école pour mboka na ba école te donc ya mwana makambo au Kongo de Totila o sala projet école ezali ba pour que zo betama non l'action ba image pour école déjà ba na rotonga donc Kongo de Totila pour le moment ezo sala école na village ya Masengi kuna na Congo central Kongo de Totila esali école les raté na mboka école les raté ba bitana kasa msusu ba olandanga po mingi ba komilanga ba message ba landanga na Facebook ba moko ba na poto opi ba bima ba yebi ba mama na bango ba koko na bango ba vanda kuna donc école ezate nini na tozana ba fo ba nini après tozana ba siège oto yambaka esika oto yambaka ba jeune nyonso omonde tina quartier na ba commune lokwa na ba chango na ba commune ya ba quartier 13 to sala place mobimba so okena bakuma numéro 54 okuta esika chaque dimanche na kasa bombo ba ke église te chaque dimanche okuta plein ya bato bayaka wana tamsu mwa mikate mwa lipa mwa eloko mokie mokiso pe ezate opesi bango mwa $1 basomba eloko siko nga nakangaka bango journée mobimba ndenge mona na Kinshasa so nazana Kinshasa nazara na bango tozaka na bango journée mobimba tovana na bango wana ba obima te omona côté wana nyonso moto oyiba eloko azate moto osala eloko azate mais siko po kanga bato ya bongo faut quand même attendre quelque chose pe basenga ke belete basenga moke imaginez que okanga plus de 200 bana
bavandi na yo wana baoyoka yo bazosepela baomona affection ya mama moko bo awuti poto maza na posa na bango ngana na posa na baote po gouvernement pesa ngambo po na bana wana mina na posa na bo na mona ki baza moko ezoboma edeto mboka nanga donc bana oyo baza jeunesse ya mboka nanga mais bazobebisa bango sikoyo likanisi na yo peneza nini pa pona bana wa likanisi no peneza nini likanisi nange zaki bana na bazala bien ba jeune moto no sebi même na bamboka o ba pesa bana batanga ba école ofele bani po ba biki avenir eza bana ba wele bana wana faut que wele la bana o ba obota po biso le to koli bo bato ba olobela biso na sengeza bana biso mais ce que soki bana ngo baza malamu te donc ngali kanisi nange zaki bana wana pita ba o pe bazotanga te ba lukela ba moyen ba o pe bazotanga o baza na ba moyen te ba luka o baza na ba possibilité ba lukela bana wana ba misala ce que non mona par rapport à ba possibilité na biso na kati ya Congo ya totila quand ande ba cotisation na biso to tsaka ya miki izo sunga ka me bana na ta musuto pesa ba mwa bilamba pona senga pe ba bilamba o pa moni kaza na bilamba na ndako obie ba biloko nyonso kana kati ya ndako o na komemela bana po bana musu ba ta bilamba salite ba bigene msoko boye o bona bilamba salite makasi mais ana poto to bwaka ba bilamba et on a comme on senga ba mama o nyonso bolanda ngabo na biloko bana na mi baza ba konda so papi gena tie numéro nanga so mono ko benga ngo kangila nga ba poubelle nyonso otondisa ndako no na okobotisa ba pese na kati ya ndako likola biloko ebele oyo o négligeaka to kopesa bana wana no tino ba image ba partage ba bilamba to sala donc bana wana mususu bazuna ba misala au mona ke bana na ba ozala bien siko bokomi dana combien des enfants encadrés basi bele makasi basi bele des fois moto pasi pour dans kati ya o ka bazana siège baliaka na siège ya chango to ana bongo plus de 500 allez plus de 500 na chango kaka soto kena wapi susu selembao soto kena selembao bazebe do plus de 500 soto yeda na ngalema nde tozana baona kasa plus de 200 allez soto kena masengi na village do village mobimba donc posa nangeza akateke na stopper kana bamboka na posa nangeza aka toujours to avancer to luka siko yo ba mbongo oyo uza ko kipe bana wana nyoso ozongo bambongo wana eza bambongo na ngamoko na bambongo ya Congo ya totia na ebiso ke tozana na groupe Congo ya totia mais des retours no bozani tuzoilo te donc bosunga na bino kaka ezai bosunga kana motema malamu ka tozana ngo bato batiaka ba cotisation na bango chaque mois toyokana bato na kati ya groupe oyo eza groupe eza monene mais eza na bato mosusu bandima ba aider na bango donc chaque mois un soir otia moi quelque chose ya bokangisi nyonso botindi na Congo donc pour ça na biso pe mosusu yaki to créer pe ba misala honnête na nyeni na ba forage to sala ba forage bando fonctionner na ba période ya mvula moyen sala makasi ezate soki eza ba période date ya moye bandile ba moye zo banda kalaté d'ici 15 mai au monde ba mbula sel ke ekimi po mbula bana to keneki tano sonaki na Congo mvula na mvula donc moye pe na boteka mai malamu ezate siko ba mai wana ba mbo ba mai wana yoteka ma yango pe ba mai wana ko sunga ba siko to sa nini projet na biso ezali pona continuer makasi bana wana ka to pesa ba musala ya mai bana wana ka to sala ba msuba oteka pena massage mai sa tipo pesa e musala bima to ngazonga po misuto sala ba milangi pena mai ke mai na biso ko mo mai ya Congo ya totila donc projet na biso za boto pesa ba bimisaka misala na o ka to créer kaka société voilà bandeko bona da biso je crois que c'est clair ngala zo sabato belé omoni na sima kaka ya groupe ya Congo dans totila moni so tali na chango bana plus de 500 bana na bakomi batangi si mara mo groupe wana siko soki peno lili ko lobaka soki vraiment to sangani ko to pesi ba moyen au moins te mboka ne parce que cause la politique ça la makambo politique bo samboka na biso en tout cas to zelati to ba lobaka politique gerzo papi gani politique ya ko sala daye ya sana rola osale be na kati ya Congo kasi pepepe mais politique on va ça la bango te politique on va ça qu'est-ce qu'on pepepe to tiki na biso kanga mabongo to no lobaka siko tani so na lakse ba image mosusu omona keneti selembao côté ya binza ya lalu na selembao côté sana bakata na kana ndele moko so baswani jo mosusu biso tozala kuna tokenda kuna na ke visiter bango o iska forage eteka mai to na ke kuna bosko poto longwa wana tokendaka toyaka ngai ya muya makapai na ya ozenga bona ya monama elima to tokomi kuna va to longwa ba jeune nyonso babimaki ebele po bayebi ke ya koyela soka ya wado oseki makambo ye
to me ba na dina sa mbongo te na kamati na pesi bango ka mbongo na kabuli ka donc na tiki kutu mbongo ka neti ka bo kabula d'habitude na sala mbongo te d'habitude pa na za so na promis kuna na jusqu'au ba liste o nga na ebezala wana na yebi mwana na obenga kingandi so na quelque chose na pesi yo longwe na ben so moto ko jo wana to na olonga na to pesi bango ka neti sa pesa ka ma botika la kabula mais kimi za na bino so kimi aboza na kimi te na ya susu awate babunda papi gene ebisio ko bansu bazwa ki biete babunda nde babundi kanda ne sali bango atelemi alemba bo baki ekotela bato na banda ona mbinze nde bato baloba ko ngana komela kaka na mbina bona zaka ni mutaki mbateke même député moko boya ya kimbateke ba votaye aliye siko akimi kote na ke akivanda so ekote député moko ya makala batika ka kote bato ba voter bakivanda kote mususu mais siko bana wana ba kote la bino na kata banda ko bayeko sala ta musu bana bino bayeko violer bango il s'agit kaka d'opportunité quoi bango ba sota ka partout au monde siko donc babiloko wana nyonso même ata ba politicien ba mona mais siko na bitumba na nyonso ne babunda bona côté kuna ba uti kuna côté kuna ba bisi ba machete ba bando kata na kasi mona ngona ba internet ezala so ba tomoki ba sala ba jewana mais siko ne ba osala bongo allez au monde siko yo ngato na kiku na nepsi bongo soki bo continuer ko sala boye ONG et olongwa a ko de totile olongwa a to ketango côté mususu siko toko de to sepela ki to komi kuna baolo baki moko atelemaka lobi ka ya ko yelo pour continuer ko ya a ko de totile continuer ko songa biso en tout cas na telemi to tika makama bitumba donc mikolo côté na ba pesi témoignage ya bina kama mikolo to kata na suba milité banda ko de totile koto au monde qui est-ce que pour ba politicien ba salion non maintenant message on là c'est ce que la diaspora ou peut-être bazo c'est la kaka changement moko donc ça dit changement ça la makaka d'un coup changement ça mais ça nous ko lancer bon en tout cas ba diaspora ya ko la za contre binoté na sepela na ba courage ya ba combattant de ba so bolo ba combattant na sepela na ngomi mais so bo vandi bino mo boza conscient yo longwano na combattant na ndemo so na ça eza combat makasi ah ouais te wa on ça na to aso sala ngwana diaspora ngana combattant si moko na ngaoye ba sika nini o ngana koko bunda po na tozwa solution eloko o soué na ngeza ka boye ba diaspora ba combattant diaspora ndebo kanisela ka combat tam so boza en erreur so bo mekipe na bo vandi boye ba ki combat ezaka politique te so zo bundela Congo ba ki salita Congo ezata msupe bana bana o ba okola na salite bo mekana ko kanisa nano ba bo sala ba bilan bo sala na ba bilan ba na bo bandi po ba politicien bino ba bo bundela to ba yaka a bo zape na ba kan bato musu boza ki ya komisaka politicien boy muta politique bo oyo so ba beta yete po ya kuye mutu wana azab donc groupe na groupe ba combattant bazaka na ba politicien na bango o bango ba lingaka siko so ba politicien na Congo bazaka 20 imaginez que ba combattant a bazana ba groupe bazali pe bazé belé siko groupe wana ba groupe ba soutenir ba lingaka politicien ki ngani groupe wana ba baza batane siko combat bo sala ngwa banani et na ba vrai combattant o bazaka ni pour politicien moko ali wana bo sa combat na bino me boye ba kapeto bo sala combat bo lona pe mo eloko moko bo créer pe ba combattant mususu pe baza na Congo o ki so likameza bon pe ba kokota ba préparer ka pe ba combattant mususu ya ba jeune ya sika o ki baza na kati ya mabele bango baso mona nde makambo zo parce que makambo sala mane na terrain makambo sala mane na terrain bino boko zala bo zala ko force ya bato baza na terrain bino bo zala force na bango bo panzige on vit ko panzige bo ziba na moko bo ya ba jeune garçon baza ba combattant makasi bana wana ba teka milimo bo préparer bango bino bato bo bando tinda bango sikoke bo sala boye mais bino bo sala ka ba combat o ka bino na bino préparation déjà que non moyennant libumu d'abord faisait la bien en tout cas félicitations ya kuyalo ba boulot zanango continue non continue donc bo sala combat bo vanda na ebi ke moni ba combattant nde baza bo ba mbusu ba boudé bozana baja obude trop obude na bino bo salari koloba kaka na soso otiam bobima bokende bobima okutana kuna bobandi makambo wana banda kala to okutana kuna na Belgique surtout boli baja ba Belgique to ne ba te so poani po to banda na ba coloniser biso na ba Belge to okutana na Belgique banda bo banda okutana lo pa malonga pe bo solola pe malonga te bo yoka pe bo kutana ki pe ba filmer bino bo gangi pe ba congolais combattant message reçu donc après baki na bango le bébé va na ngope ka conseiller batmali tout to bunda to fallait jouer chèque nana jouer chèque botika
botika na makambo wana botika makambo wana bomeka na kosola na attaque bateau bosola bien nga na contre binote na contre ni na binote mais courage bozana ngo boko sala ngo na ndenge mususu bosala ngo na ndenge mususu Kongo aza na posa na bino ba préparaka bateau diaspora muté tongaka bamboka na biso bato ebele ba diaspora mutu bazobongisa bamboka na bango bosala komba kitoko makasi botuna na babila bana bobandi so bokanisa ko yona loba so kozokende siko zobundela te oyeba te musala so eza malamu so kozosala musala oli oyeba musala nga so ezokende bien natala na esika aussi na cette commune na niveau ni bosali banili bilan bokena Congo bokena to yoka na kombata moka kende ki bakati na aéroport après to loba donc bakata po boyebisa nga ki bakombata bakata ba ngape na combattant biso so to sala bakabila dégage na ndeko to ma classe kuto so ba mama mingi babima lelo na komba balada ya ko yelo bakembisa po nga na baba mama bobima to bundela mboka la vraie combattante na ndeka mukete na yeba ko tala musika po anini po bakoko bakata molimo oya mutu oyo donc na zonga kimboka na ke lotala makamni po na beke ko yape ko vanda oyeka ko vanda zo tala mboka mabe il faut na vanda pena na vanda mikolo ebele na umela na te eloko ni eswaka na mboka oyo pena vanda na ngaleba te na gombe te na rigini te na vai na kimbanseki esika o balobaki bakulu na bazaki ebele na vanda ki na kimbanseki ngai ya kuyela bakembisa na vanda ke bato ba proposer ngai parce que yaka koto yo na peso ndako yebi kakati yaka ko no vanda kimbanseki yaka na peso jeep na fongola yaka ko vanda koto na te za risque ngai lobito otala ngai no so na aussi ça ba séjour na so na risque ou pas donc parce que boyebo sola te no yebi ça ba jeune on na koto na combattante mais na posone ba souci na bino ezanini voilà après to bando so na bango boy siko bango to bakomi lokwa nesi protection quelque part yanga voilà o mona pona nini oza combattant on a molimo on a katuni oko bangati donc nga message na nga pa ba combattant bosala combat so linga kamboka no na ndenga solo alors tika ba aventure tika ba aventure pour mingi boko mosala ko ba aventure botika ba aventure bo luka bo yeba pene loko ni nga na ute Kongo ba bominga te na vanda ki na Kongo muta bominga zate donc yangwana bosala ba bilan bino moko bana bo bando sala ba combat na bino eloko nini bosali eloko nini o pena bo réussir nango pena bato babetela bino maboko pongai maboko nanga bozwango te voilà tout est clair tona ya kuyalu siko projet d'avenir na yomo ya kuyalu pona makambo za projet za nini nga projet danga ezali nde kaka na bino ke passe ya Congo eza jeunesse na ekotala par rapport à possibilité na ya biso na kati ya Congo dia totila ya ngai moko na Congo dia totila na mona ki toana musika poto kokango pe na moni ke il faut to avancer na makambo bien il faut na kota na kati ya fouet politique isiko na kota pa na kati sika masolonge beta maka soki ezalaka na eloko moko batia bato kuna babebaka mito alors ngana kino komona ngo mponga mpe na kobeta masolo mpe awa mpe mpo bacombattant ya poto ke omoni politique yango nzoka nde ezalaka so okoti na kati mbala moko obebi donc yango nalingi na kota na kati pene ya mozindo ya kati ya politique yango donc 2023 ya kuyalo apostile en tant que député na Congo ah te me yo bena faut voter mambo sala nga bena soki nsona na droit vote on a droit voter malheureusement on a droit voter ah na poto bo na bio na droit te ata bo buda ta bo sepela malheureusement ba voter na bato Kinshasa ah na poto voter les en tout cas courage ya kuyalo est-ce que ce monde a besoin de leur à intégrer c'est-à-dire à intégrer voilà après ça peut na bio na groupe ya Congo là quelles est les démarches à faire ezali tozana ba administratrice azali ye azwaka bakombo bato ya kotisaka bango olandela o bien bien akotisi mpe to wana de groupe na biso eza boye mosusu tosolaka kaka makambo etali bokoko na biso mosusu nde tosolaka baprojet donc okota na kati ya Congo dia totila yo oza na ngambo ya projet mpo soutenir ka projet oyo toza nango eza projet moko monene makasi mais eloko ezangi biso soutien omona eloko ezangi biso nde soutien toza vraiment na besoin soutien toza vraiment na besoin ya bato toza na besoin ya bato toana bakongole ebele baedaka ko belinga koede na makambo oyo eza mituna makolo te so bapesi likambo ya boye oyebi ngai ko bakongole mosusu bana bapesa mbo na bona na mabona ndo tindi na bao bakuluna ya sauvonat on a quelque chose mais pesa to pour cette jeunesse na biso omoni neti na lo ba coliche sala réseau du cœur azoka ba aide pa banani ba chanteur banani mutu na soka bimi chanteur lelo lié mbo mbo kende tika ndabo na réseau du cœur mais est-ce que ba chanteur on a balé à bilo réseau du cœur banani be balé en mingi ba congolais
est-ce que oyebi bacongolais ebele bakinoza biloko na resto du cœur naolobaka na resport wana na france eza partout baide humanitaire baide wana eza partout mais sikoyo biso na kati ya kongo dia tosila tosala yango na kinshasa nayebisi bino pour le moment basiège ezali na ngalema na selembao na chango na congo central basiège eza esika wana donc eza boye eza ntiaka ve fo oza na bolingo ya bato olinga bato mpe olinga mboka na yo mpo osala makambo wana. Voilà, bandeko balanda biso la porte est ouverte pour na ndeko nyonso alingi a intégré groupe ya Congo Dantoti là je crois boyoki wana koloba fo koma mukie kosale comme ebele parce que sotali bien banda to bandi koloba moto comprendre makambo yo eza moto yo parce que so za moto to tu comprendre makambo te yo vanda ko zela ba vidéo ba ebisa ko ke no moni mboka ko changer na ndenge yo vandeli wana te ngala ke ne Kinshasa mambo ya kuya lobi na mona ki yango na lobaki bato bele ba juger nga de tous les noms mais réalité yango wana to ko échapper réalité te message wana e komaka te si ko pona ko préparer message wana ba baron bataba bakangana bambongo kuna bato baedaka bango basenga bango bambongo basala nini babengaka chaîne ya bacombattant on comprend chaîne wana bandoleka message ekoma mpo bana kongo mingi eloko bayokaka eza musique na télévision batalaka mingi musique na kotala RTNC wana na kati ya Congo bato bakanisaka batalaka so biloko nini mingi so tie télévision mona oyo bagene nga na vanda tovanda na bango tomona ke mingi batalaka ba musique batala soki bowana chaîne na bacombattant bakotala ngo mingi donc boyokana nde bokendaka baréunion bovandaka baréunion bobanda oyokana eloko wana ke chaque réunion combattant nyonso oza na droit yaka na boyeboye après boyeba prix nini oyo bafungolaka chaîne mpo tosala chaîne na biso ya bacombattant. Je crois que bateau balobaka ki bazala bambongo c'est que vous amitez mabe parce que makambo nasi makambo ya kuya losa ta bakanga mo groupe mo individu ya batu kaka basangani kaka bazoko biki se milimo batu kuna batu wana ba ko préparer bango c'est le problème ezali batu wana babimaka yo va na poto liaka no bien il faut to bima ba ngo bimela yo ya ko poto si aussi autant so na biso si autant. En tout cas, nayebisi bino kaka bato nyonso bolanda biso ya kuyalo azo postuler en tant que député national. Yo boy député provincial national. En tout cas. Donc il a combo bakoko. En tout cas bonne chance déjà. Merci papi Gena Yambiango. Na kombo bakoko ya kuya le député na Congo parce que maman ça la boza ko ne lokote bo muso comme député c'est ko ça plus vraiment li ka pesa nga kana li ka ba député oyebi eza na nini moko eza na quartier moko na chango na njili na quartier 5 mai etonda na ngo libela mvule beta te mai ekuta do ba bita bavanda kuna ba bima ba onyata na ba pena mai na magorodo na banini nango wana siko na tuni bango bozaki pe na député awa vous avez des députés puis vous votez qui peut vous avez des députés vous votez mais biloko wana mona ngote député donc kaka zui abenda na kivana na Gombe akivana na subi na wapi na Mofleri akivana so wapi mais peuple va voter qui batiki wana atiki ba on a passe. Voilà, en tout cas merci na bandeko bolandi biso. Je crois que le message Yaya Kuya nous a très clair au bazo sala ils a plus on a besoin il y a batunyo soroyo akolinga apusa pempe na bango bango ba bango tout le monde to pesa bango maboko to kotika la koloba pendant 1000 ans peut le changer ça okufi oyebi combien ba bondeli combat on a bien bete bakufi batiki suite te na si batu ba combattre bele bakufi na oga so bakufi ya combattre na oka mawa mingi peut-être ta mususu moninga na lobaka na zaka na nini mona etiza na lobaka ba congolais bateya mamabe ba congolais na nyonso basala bateya ba mabe et bandi na makamba ba religion politique nyonso bateya bango mabe oyekota na komba mo ya loyengo kuti loyengo landi loyenge si po mona pe oyebi ba stress mingi nde batiaka oyelanda o bakanza makamba mboka na biso mingi pesi bango ba tension po nani po ça la komba on ndeka mabe po bateyo mabe donc c'est ça. Voilà, en tout cas merci de nous avoir suivis. Le message est clair. Numéro ya kuya luangwana, on a besoin peut-être aux amours la maman
Bon, on a besoin parce que bana batambo mitakala mboka na biso passe eza ya kosaka bana batambo na poubelle mboka na biso passe na poubelle ya kosaka yo comment pese kaka $1 par jour ya vie na je vous assure avant de bada ton abimité mboka wana tala bato boza ba mbongo hein boluka bato bazana ba idée biso za ba idée ba ya kuyelo balinga mabanga na kobwaka bango makasi penza ko balinga mabanga no bwaka bino na mosala bosala ya monene so bazukata 1 million au moins que nous na simana bon ça va te combien. D'ici là, portez-vous bien, restez connectés sur Tolo Bella Vie. Émission qui émission moko, c'est un peu na loba. C'est un peu loba moi mouké parce que biso bato tozwa grâce ya kokende Kinshasa o tozo signé pour to apeka lokwa bino. Te kapé ba face lokwa bino. Mais Armand Tunguru ba bomena Kinshasa. Rosi mukendi o mena Kinshasa. O na ba bomama na Kinshasa. Alors sokoza vrai combattant faut ko signaka. Ya te keto loba. En tout cas, merci à vous. C'est un beau tété. Toi aussi, c'est la mission. Beau tété, on a ban Congo de tout la news. On peut la famille na mobimba surtout ba oba miminga en France a kona kutanle na papigen et zambuta kindundu stress free nambuta mbombo amando na pesi bino bambote pe na baya nyonso ozana awa bo wuti misika to yekutana awa ya ndoki ya bachama moseka ya bakoko ya moyama kapai made maika. En tout cas, vous êtes aimé ya monama, tu y vas tenir nio, ya monama na comme ya mayala ya kobosana ya monama, ya kunyemitina, ya mai, ya molunge, na ba ya nyoso bozalia ya sobatabu ya ozengabo, ma pasa bobena moya. Ya miezi malonga tapis rouge baya ya nyoso baya boze belé na libino mingi ya kabibi ya mwana bakoko luzambu ya makengo ngoluku na Angola ya mapendo ngunga ya nani susu wana sonata baya Kongo de totila kaka ya mpai be baleki te mbuta kitotila bambote na yo bambuta na mono bisiko oza kuna na kati ya Londres bambote ebele en tout cas oyo natangi te bolimbisa ya koyeba bino boyebi kaka makambo ondeleka boleki te me ebele me bino sobo na kati ya motema ya koyeba atiaka bino awa na kati ya motema mpo bino soki bino te nga mobulu makasi. Voilà, merci na bandeko bolandi biso. Ce qui est le moment c'est là qui passe et ça le sous passe makasi. C'est na pesa mbote na mbuta sheli ya wendo. Ya sheli ya wendo voilà pire vient ngai. C'est le moment c'est là qui passe. Dashi mondo chibaso. Et soyez les sous bien. D'ici là portez-vous bien et restez connectés sur Tolo Bella Vie officiel. Merci beaucoup. Maman okoso sekate Bachiri Toto grand prêtre mère Chantal grâce à Foucault à Paris. TMP Info Automatique Jérôme Condé Bendele à Genève Félix Momengoé na Iran Prince Munga Yoka Awa Tomesene Kolinga Ekomane Tumbu Banyango Boyoka Bacheri a poto ba changer modèle balingi konyokolo moninga kolinga kanaye awana soki na motema e baninga boyoka bolingo yo ya compliqué amore ya misto na kokate bomwane lekio mekana no mekola mama chéri na butu na lotio lokute lekio chéri ya munu mama kalangai wayo mobali nakomi kokondo nawe mama. Roger Likombe na Genève, Jean-Jacques Pagna mobali à Pembe, Roberto Kala en Afrique du Sud, bon avis d'Amérique on a Paris, Chifa Wakamba, Di Malela, hey. Awa tomesene kolinga ekomande tumbu banyango boyoka